Sali na bandeko nyonso bozolanda biso de partout na monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox. Autrement dit 207, il y a presse. Autrement dit Coco Yaba Warrior, les pépés des Warriors. Et puis, na lingami, na ba moureuse, il y a musique congolaise. Merci beaucoup, Nabino. Tout bozolanda biso na Vision Plus télévision, Vision Plus télévision, ezali chaîne Nabino. Oya kope Sabino basango parce que devoir na biso ezali ya kope Sabino ba news, ba information o nyonso to ezali ko komela biso. En tout cas, merci Longoni na mama Bela Dinganga oya sala chaîne oyo pour être topesa kabino ba information et puis na bosanité ba ndeko nyonso bana membre Maman Pasteur Titi La Source et na bosanité Maître Serge Lokemba au bazali toujours wana pona bana membre ya chaîne et na bosanité nana Lukoji Muluba Delix. Vraiment triste nouvelle et comme libiso sango ya mawa et comme libiso tozo e bate République démocratique du Congo azo perdre ba star na ye et azo bungisa ba icône oyo tozolobela lelo ebeti lokola kake na se ya mvula awa na Kinshasa biso mvula ya makasi ezali kobeta et puis to perdre mutu munene oyo azalaki bongo na milieu ya sport na milieu ya catch. C'est bel et bien confirmé. Ya edi moto na ngenge edingwe moto na ngenge atiki biso ezali pasi oyo icône monena simba ki catch na biso lelo ba jeune soki basala catch ezali pona icône o tozolobela lelo atiki biso ezali vraiment pasi koyoka sango oyo mais lokola biso chaîne o tozaka toujours wana pona kopesa bino ba information ndenge tozwi information edingwe moto na ngenge azalaki libanda ya mboka pona ba soin azalaki bongo akendaki mobembo bongo na Maroc pona kozwa ba soin et azongi na nzoto na ye kolongo note et tozoka lelo ndenge azongi akozonga na moyen oyo ezali ya cercueil pour être abengami mowei na minute oyo mais lokola biso tolukaka ba information na source tika ete na meka ko rejoindre moko ya bandeko bazali sur place na kati ya Maroc bandeko na biso ba congolais ba vivaka na Maroc to ba congolaise to meka kozwa information soki bango pe baza na kati ya Maroc e komi ndenge nini esali ndenge nini ya edingwe moto na ngenge oh kati ya Congo na kanisi lisusu ndenge edingwe moto na ngenge ba pauvre Selemani ndenge ba persaka biso na bumwana na kati oyo ezali ya République démocratique du Congo tika to mekana ko benga ndeko oyo azali bandeko bazali sur place na Maroc soki pe bango bayoki sango wana lokola biso ba meka ko expliquer biso muke to meka ko benga e. Bonsoir papa. Ouais, bonsoir ndeko boni. C'est depuis Kinshasa, hein, tu bengi depuis Kinshasa en direct il y a chaîne Nabiso Vision Plus télévision. OK. Voilà, je me présente Jerry Kobetox, présentateur il y a Vision Plus télévision. Tu bengi bino depuis Kinshasa pour la nouvelle comme Libiso. Il y a tu bengi d'autres informations ici. Boni d'abord Maroc na nous posa kimia. Ouais, bonsoir d'abord mais Maroc ça va, biso tout ça bien. Il y a toujours une jambe à battre là. Donc tout ça la biso bien. Alors ça m'a marqué comme Libiso wana et comme Libiso sikoyo. Biso kutu na Kinshasa sikoyo actuellement mou les obeta makasi mou pepe ya makasi donc ngakutu na kamwe eza basino to saba bantu mutu munene so ba kufu je crois bien kama pour sala maka ko mou pepo eza somo ya edi atiki biso azaki na Maroc je crois bien ozaki l'information. Bon de toute façon déjà lobby et bandaki déjà pour l'Obama. Bon, après, depuis Aya, dans le Maroc, nous avons le traitement parce que
et tomaki que nan ndenga yaki santé za bien te donc état na yebe za bien te donc bazwa ki ba kosta ke na koma et ça pe na moi que bana matete moko baza pe bazaki na posa bakende bakutana na ye bamona ye na kala santé oyo ya idiaza na bon badoter pe bapesaki asete babido na ita oyo aza na motalaka akoma donc moi bon bavisite ya komona mutu eza te donc depuis lobi déjà moi bamoni moke bango kolobama nde lelo sikoyo baye confirme biso ke no ya edi akufi akufaki a partir de la hernie. Bon, normalement, le message au bicho te suis na pourquoi. L'information autour de la pourquoi vélo, mais il dit que non, il a dit à Koufi. Mais apparemment, par rapport il y a eu une que maintenant il connaît au cas. Mais tu vas donner l'information il paraît que non, il a dit à Koufi. Mais monsieur Babite, il faut qu'on vérifie. Donc, le long de ce côté, il a vraie information que non, lui, c'est vrai, il a dit à Koufi. Donc, disons, ayaki na bato bakompanyaki ye. Bon, de toute façon, ayaki na quelques délégations, na bato bayaki na ye, ayaki na bango. Na bato bayaki na ye wana eza na membre bon, 2 ou 3 personnes mon habité, bon, na yebi batongo te. Mais babengaki mo quelques bato oyo pe bazalaka bana matete pe oyo bayebani, bakendaki pe na Tarzan, je crois que bakutanaki pe na bato yango. Mais etengaki bango bana matete pe misusu oyo bayebi edi lokwa bapeti na ye, donc bazalaki na kosa bango na pe pied. Mais parce que espace au côté parce que il y a des combat. Mais la sur les gens dans des délégations, bah qui n'a rien dit. Donc voilà, c'est ça. Comment? Voilà. Donc il y a une atiki biso d'agir na coma. Je crois bien aux informations peut-être les agis ont juste une ligne commissaire na coma bongo. Le rôle n'a pas d'avoir tout ça. Bon, juste te éviter. Bon, biso te éviter à partir à qui avant il y a te éviter quand même la santé de Manchaka. De te dire que non il y a dit vraiment des très grave pas malade. Parce que mon au cas te éviter à moi. Mais pour y en aller awa, bah tu peux éviter ça biso te que l'on les autres dérangés. Donc voilà. C'est que de l'autre côté. Le tout le papa que non, il a dit à couper. Voilà, merci beaucoup parce que tu as besoin d'autres informations. Merci beaucoup. Reste information pour dire qu'à la toujours, Colanda, on a dit que information tout. Ok, merci de converser un peu là-haut. Merci à toi. Voilà, wana na uti kobenga ndeko moko azali na Maroc pour na kopesa biso information. Je crois bien vous comprendre que ya edi atiki biso. Mais biso musala na biso ezali kozoma information na source yango moni to bengi mutu aza sur place pour apesa biso information to kabola na bandeko oyo lelo mitema ezoki ya edi asepelisa nani te Congo Brazzaville na minute o bazolela parce que Brazzaville ezali mboka o bandeko yamba ya edi na esengo kachi et bandaki ko sala vraiment en plein nango ce qui est dit azakuna Angola, Gabon, même ba pays Afrique, même na poto. Donc il a dit atiki biso eza pasi na mutema toko sala nini mokano nzambe ko kisami. Merci beaucoup na bino tout bozaki wana pona kolanda biso po pesa biso confiance na chaîne na bino Vision Plus Télévision oyo lelo to ko pesa bino sango ya mawa tozo rappeler bino edingwe moto na ngenge papa ya bane belé je crois bien moi na ye oya utei koya kala mingi te awa j'espère que mitema eza ya kozoka famille libota donc eza ya pasi tokosala nini. Merci beaucoup, vous continuez toujours kopesa biso confiance et boza la connecter la chaîne amino Vision Plus Télévision. Quant à moi tokutani lobby il reste des informations mususu to memela bino la chaîne oyo bye.